Bienvenue sur Bolo Coco officiel. Bonjour et bonsoir. Bonjour Nababoni Nabiso. Bonjour Nabaïtou Batola Dorcas Bolo Coco en direct de Bolo Coco officiel. Bonjour à tous les Gaulois, Gauloises Gladiator Abakouk. Bonjour à vous et bonjour à Sam Coucou, les nécessaires. Même Coucou. Pourquoi pas à Béra de Ponce des Zamunda, Anita Anissé. Meilleur Vina Baboni Nyon Soya Bolo Coco officiel. Baba Missina Kotalanga. Bayo Balingaranga. En tout cas, meilleur Vina Bino année 2023 et l'année à récit pour Namoutou Nyon. Et voilà, l'actualité nous oblige, tout fait la Bino Moussala. Aujourd'hui, pour vous, je reçois le Père Zola. Il y a un atelier parce que de gamme. Voilà, le Père Zola, Otozani na plateau, Otozana, Père Zola, tout solo, la pénale, ma spiritualité, quoi. Tu mets moi les solo parce qu'il y a une différence entre ma fétichère et la différence entre ma père, ma messé l'abbé, ma ben rabaromé, ma mauvais belé. Donc tout solo, en fait, si tu as peine, si vous en avez d'accord, vous la caméra, ben invité, ben de comment on a Père Zola. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Merveille, bonjour. Ma sœur Bolo Coco Dorcas. Bonne santé. Santé Zalmala, mon angolo ensemble. En tout cas, vous voyez pas si comment on a eu difficile, qu'on a eu dirait photo mataba ngomba, mais le lot grâce à Vasco de Gama, tu vis Père Zola. Père Zola, boni d'abord Moussala. Oui, Moussala ezali ko kemalamu ngolo ensemble o asala ki likolo nancé. Parce que Nzambe ya azali maître et attend peu à circonstances. Tant que tu as coupé ma boue, c'est grâce à lui. Malgré la spiritualité, il y a une dimension par dimension, mais nous avons sobisi qu'azali a que Nzambe ya azali maître et attend et peu à circonstances. Nous sommes les côté malade maman. En tout cas, bilan il y a 2022, est-ce que marché qui bien, tout marché qui m'a bien? Oui, bilan est tellement positif, malgré ce qui dans l'opinion c'est positif, c'est que nous avons que ça l'erreur. Parce que même dans la spiritualité, la difficulté to ba koko sope ezalaka. Même pe na kati litonga ya Nzambe, na kati christianisme, ndenge bobenga la bango ba pasteur, bango pe bazaka na ba problème. Même il peut OK partout dans ba domaine nyonso difficulté ezalaka te. D'accord. D'accord. Vraiment, merci beaucoup Père Zola. Père Zola, tout le monde est différent parce qu'il y a beaucoup officiel. Et c'est la première photo doyau vraiment les lots. Et Père Zola, c'est Père Église catholique, peut-être il y a Romain, tout Père Zola, les années car comme mon corps, à outiner car na spiritualité, habite na la rôle à Bassango. Non, ce qui dans la Tiboué, loin de là na Bassango. Ce que Nzambala o na lati ya basango ndio komona ezali ka différent. Problème ezali ni ngai mbele nazalaka sango na vie. Eloko intercala nazala sango te ezali connaissance to force ya divinité o na koma kosaela o to bengi na kombo ya temple chamanisme. D'accord. Nga nazali mutabotami na kisasa. Na koli vraiment na kisasa te tant ba para ba zalaki susu vite. Nazana oncle nanga na matadi ya zwankanga amemanga na matadi. D'accord. Le roi na kolaka trop doux, nazali pena mutu moi est trop timide abande kolobate. Mon oncle na souene ezalaki un jour nazala sango. D'accord. Nde atindaka nga na petit séminaire. Petit séminaire ezali ki pe sokoti na kati tozali kobenga ngo kibula. Soko tuni bato batanga kuna parce que ça reconnu bato baebi. D'accord. La kati petit séminaire ezalaka soko silisi nde basalaka transfert na grand séminaire na Maïdi. Dommage na koma na Maïdi, j'avais fait seulement 4 mois na kati ya Maïdi. Nde na kutana na monsieur Albert Davichi. Il était blanc, sango, azalaki sango parce que tant na petit séminaire, ezali école de formation ou comme ça bato sango. Voilà. Tant l'équipe petit séminaire, faut qu'il y ait une deuxième étape ou to bengi grand séminaire plutôt. Quand ça grand séminaire aussi c'est au commissaire. Mais tant on a ce petit séminaire, on a commis un grand séminaire, on a écouté un monsieur Albert Davichi, il était italien, paix à son âme, c'est mon père spirituel, parce que c'est lui qui m'avait initié cette onazana ontobeng na combo ya chamanisme, pouvoir réel. J'avais fait seulement 4 mois dans Katsamaïdi. Je n'ai pas connaissance, pas monsieur l'abbé, à Ebisakanga, et ça comme prophétie, non, ils allaient comme mutu ou azali ko sakola bo message voilà. En tout cas frère Zola erona azali frère Zola en tout cas omoni awa pokoma sango tala bobotama mukie alobi lobi o ezalaki vraiment kati na vie na ngai la préféré na pesa o connaissance o nazali nango to mayele to savoir o nazana nango na kombo ya chamanisme pouvoir réel.
bato balanda nga mingi bayebi ba détail nyonso pona ko gagner temps bayebi ba détail nyonso na kataka classe nde na ko la chamanisme et pouvoir réel et pas naie na bandaka initiation na kati ya grand séminaire tant on a silisi initiation nde na ko kuma na niveau pa pesanga premier livre ya pratique chamanisme nde zalaki totalement interdit na ko za susu na grand séminaire te nde na zongaki na bataille pas oncle et puis na kataki classe avant na zonga na yebiseke mais c'est l'abbé Albert David so na zongi na ndako eloko nini ngo passer na yebiseka te eloko ko passer zate ni noko ni bokilo ni na ni bandeko no muta ko réclamer azate nde na zongaki na ba livre nyonso o na bandai kotanga tant na bandi ko continuer initiation na malembe na ndako na bandi ba pratique malembe tu ko sala sous 4 mois et ça marque 8 mois na 4 mois wana monsieur Albert Davichi abandai ko sala disparition na maïdi et puis apparaître na chambre na nga esika bandai ko pesela nga formation. OK. Tant to comme na 4 mois ayebisinga arosala sous invité azozonga plutôt arozasu na Congo te azozonga bisika aota nde ayeko tikelanga eloko oto bengi tambour magique tambour magique ezali kaka simple grimoire cela veut dire quoi grimoire elobi livre nyonso o ezali na makomi ya spiritualité d'accord eloko nyonso o ekoki ko salama na mystique ou mutako ko tanga na mystique prenez exemple les na mona rabate belé baleka na ba plateau il faisait des démonstrations biloko o bayaka na misu na mona ba cercle na mona biloko ebele nyonso wana pe tozali ko benga ba grimoire pourquoi parce que ezali biloko o eza na puissance ya force mystique o mutako ko loba makambo pe se manifester même ceux qui aussi livre auto bengi Nouveau Testament ou Ancien Testament, ils allaient grimoire. Pourquoi ils allaient grimoire? Parce que ils allaient dans ma commis ou ils allaient dans kati, na ko dévoiler ni en sauter parce que dans le christianisme, bangonde, ba y bien importance dans côté. Mais chez nous au temple chamanisme, de tout est bien importance dans. Prévenir tout ça et la rayango. Vous savez la Bible, la Bible tout ça là. Oui, tout ça et la rayango, mais sauf que biso tu utilises à partir auto bengi les puissants. 152 livre de David. C'est ça on appelle les psaumes. Na kati psaume yangonde ezali base na biso na kati temple chamanisme. D'accord. Merci beaucoup mais plutôt Père Zola et OK dans mon pays je crois que vous comprendre qui est le Père Zola. Parce qu'on a kati Père Zola beauté ya liloba na Nzambe to Père Zola baza pe bato ba pesa ka guérison na ba maladie na ba problème ya bato muto botaka te muto peut-être vie na yazo réussir te ba chance na ye kima. Est-ce que Père Zola pe ba sala pe biloko wana? Merci. Ezali mutuna malamu. Nyonso wana ezali na kati ya temple chamanisme. D'accord. Na kozonga moi mukie plutôt peut-être ozalaki moi pressé na question. La bimisi phrase moko wana na lobi secte na sala c'est chamanisme et pouvoir réel. Chamanisme et pouvoir réel ezali nini? Chamanisme et pouvoir réel, comme la définition ça dit tout simplement c'est la communication au monde de la mort et puis le monde des vivants. Au monde de la mort et puis au mort vivant. Le monde, nous avons la capacité de se communiquer na batu bakufa. D'accord. Les ana Fox ya makambunyo sur lobby. Pourquoi na zongi sio na mutuna o parce que bato bazali ko landa faut ba certes na sala c'est chamanisme et pouvoir réel. C'est la communication au monde de la mort et puis le monde des vivants. Des mondes ezali ko solo là. Donc ndé nazabu na capacité ko so na batu nyonso o bakufa. Batu nyonso, je dis bien, et dans la première descendant jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? Parce que nous tous a koufi à comme esprit. OK. Même yo lelo. Na mona ga batebele bazali ko lekana ba plateau YouTube, ba plateau boye nde to sala ba émission, bazali ko le sur la pouvoir ancestral. Pouvoir ancestral oui ezali na kata pouvoir ancestral to le belaka. Toujours se référer na bakoko. Nazo pe se explication bakoko. Ndeti yo pende koza boko. Kola oboti bana otiki pe foyer otiki pe ba descendant OK. Cela veut dire komi pe ancêtre. OK. Mais eloko nini se différence na yango par rapport ya connaissance oyo mutu nyonso azali nango. Parce que ndengo za boza na connaissance. Eza la connaissance simple to ya spiritualité to ya ni ezali connaissance. Mais pour na kokoma entité to auto bengi être to auto benga esprit ancêtre. Ezali mutu oyo akola na connaissance
na ye na mutu nde kufa tanga kufa atiki pe kotika bilembo nango ndenge omonaka basimo kimbango bato ebele nazongi na mutuna na yo mutuna ni ezali ya malamu na kati ya pouvoir pardon na kati ya temple chamanisme tozali na puissance ya koguérir toutes sortes ya maladies. D'accord. Je dis bien toutes sortes ya maladies. Sauf que maladie ou ezali maladie normale. Voilà. Mais maladie nyonso o ezali na cas spirituel. Cas spirituel nde yango to traitaka. To traitaka yango koma lelo na oyebisa yo ma kopesa exemple. Batu bazali koloba plutôt o babwakelaki mutu mbasu. Mutu azala mbasu. Babwakele. Oui, mbasu pe babwakela yango. Mais dans d'autres phases ezali ensemble ya microbes ya infection et se développer et luki place robima pe na nzoto mutu ça existe. Mais mususu ezali ya kobwakela. Tant balobi déjà babwakela mutu mbasu. Cela veut dire que mauvais esprit dans l'école. Pour nous traiter, on commence d'abord à enlever le mauvais esprit et puis à faire sa prière pour la guérison à l'école. Tant qu'on lit mauvais esprit dans l'école, directement mutabiki. À tapoter parce que logo bandé ko manipuler l'école c'est ziki. Et c'est biki mutu oya bota kate akobota pourquoi? Ce qui est abaka spirituel. Parce que kobota mususu ya batezali alongola bazemi babuza batusha matrice to batompe beba wana ekomi je vous dis ce qui est vrai je suis pas un dieu wana ekomi kamususu wana faux miracle ya Nzambe mais mutu o azobota te na ba difficulté na ba cas spirituel. Prenez exemple ba miom famille zo sala bongo entourage to asimbage loko ba to maloba mabe c'est par lande. On va faire une forte prière pour nous guérir, pour nous se débarrasser de nos mauvais esprits. D'accord. Les lots, na YouTube, nous avons mona bapaka, bambatu, bazayiko leka songo, bazayiko la spiritualité. Tous à la capé, surtout bino ba journaliste, vous avez la mituna malam. Yo osalaka certes nini, to connaissance nini ozaela. Et belé bazayiko leka, ce sont des charlatans, ils veulent. Bazayiko yaga juste pour nous kozwa. La même fait bisuna musala. Voilà, pour nous kozwa o azayina ngo pour ça. Or le logo tozali ko bosana na kati ya vie ndenge to vivaka boye, nous avons seulement deux vies. Nous avons vie invisible et puis vie visible. D'accord. Ozali kolanda. Vie visible ezali ndenge tozali komona boye, mais vie invisible ezali vie cachée. Mutu o azali na capacité ya komona ngo o azali na lito ya kofunga mapa azali na troisième œil. Mais tango yo ozali ko kolobela spiritualité liboso ya bato. Or ozali na eloko moko te kati na yo. Oko bikisa bato ndenge ni okopesa mutu solution ndenge ni. Nazali na ba témoignage ezali na ba téléphone wana kuta ezali ya moté mais na ekopesa bato conseil bato bazali kolanda biso eloko na memeli bango lelo ezali nini na pesaka mingi ba passage au pe bato esika bazali na ndako esungaka bango la fois passée na pesaki bato Psaume 70. Psaume 70, cela veut dire quoi? Bible oyo bino bozali na ndako bankati christianisme. Na pesi bino susu lelo passage les mêmes passages parce que la sala on appelle ça on a ba chaîne mususu a pe bazwa occasion. Voilà. Mutu nyonso o azali na maladie ici la kate. Maladie incurable sauf que ezala physique. Ce qui ezali que spiritualité ezala problème spirituel au cause la guérir bisiko ozali na pesi bino Psaume 70. Voilà. Psaume 70 ezali nini ezali psaume o ezali ko guérir mutu nyonso azali na maladie o eumeli na kati ya nzoto na ye. D'accord. Maladie o ezali cas spirituel, pas cas physique na zali ko nazolo bela spirituel. Psaume 70. Relire yango pendant 9 fois. Avant ya kotanga yango kota na douche au sokoli nan parce que mai ezali purification divine. Tango sokoli excusez zonga bisika o koki kozwa repos muta koki kozala te po ozala bien concentré. Aux Psaume 70 relire pendant 9 fois. Avant ya kotanga yango ozu ata bilo ya boneti ya mai ata kopo ya mai o ekoki koleka na gorge. Aux Psaume 70 relire pendant 9 fois. Otangi osilisi otangisi osilisi. Seigneur viens vite à mon aide. Okotanga ngo pendant 9 fois. Tango okosilisa zwa mwa kopa mai melanda ndambo tikali sokola elongi. Je vous assure bisika ozali
obelaka malade silaka te eza cas spirituel. Soko sali pratique on a pesio obikité. Mon numéro c'est plus 243 89 24 155 et puis 91 à la fin. Plus 243 89 24 155 91 à la fin. Pour un bateau peut-être la chance et puis ça mila bangote à quel comme ça la bazo ka été mi bali balinga ka été bango ce que puissance il faut basali. Ozali maele mingi parce que o ezali message na pesi na pesa mo na ba chaîne eleki ya mutu na memeli bango lelo ezali Psaume 23 l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Voilà. Psaume 23 ezali na kati ya Psaume na livre o ba christianisme ba sala parce que vous savez base ya temple chamanisme ezali yango. Sauf que prière nyonso na kobanda ko pesa ezala ba pratique ya ko sala yango. D'accord. Mais sauf que na kati ya ba église ozali ko mona ba commerçant ba pasteur bazali ko sala azali côté ya na ekaka azali ko loba maloba nzambe ma à l'intérieur de lui azali na ye neloko moko te. Pourquoi na lobi bongo? Pour être un homme de Dieu, faut soit appel à vocation et puis faut être interpellé de Dieu. Nzambende ya ponaga yo musali na ngai. L'église ya lelo ozali ko mona mutu asambela ka mingi azo sambela azaya ko benga mate akimba moko na kuru bo benga ka théologie. Tango asilisi ne ba bieki ye ne ba pesi ya komi passer. Mais à l'intérieur de lui lelo pézalité. Pourquoi dans le Bible vous savez dans l'église quand vous êtes pasteur vous allez père spirituel, père de la nation na kati ya libota. Problème nyonso ekoya butu na moi au terre base ezali yo. Faut surveiller banana yo, faut surveiller nenge papa azwaka so ya banana na ndako. C'est la même forme. Mais aujourd'hui les gens comme on a pasteur, ils sont toujours excités na mbongo, ils sont toujours passer musu ba koma pa pesa prière na ba mbongo yaka na biloko. Ça n'existe pas. Pourquoi dans le Bible même Jésus-Christ Jésus-Christ a dit que ça va toi senga eloko te. Jésus-Christ a sala miracle ya ndenge na ndenge comme un prophète au mokile yebi a senga batu eloko te. Deuxième phase na ekolobela Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mutu nyonso o ayebi makambo na ye etambolaka te. Mutu nyonso o ayebi azali na ba malédiction na vie na ye. Mutu nyonso ayebi musala na ye ezolinga ye kufa. Na pesi bino Psaume 23. L'Éternel est mon berger. Ils ont une pratique moko très puissant où esengeli mutu asala po a se purifier bo moina. Avant ya kosokola, avant ya kotanga yango koti na douche, osokoli na no mai ya savon. Tango kosisa kosokola mai ya savon, ozwi mai ezalo sokola na douche, zwa mai cha yango na cantine. Na pesi bino pratique. Bozu 13 graines ya mungwa. Mungwa pesa na bambuma. Tanga bambuma 13. Cha yango na kati ya cantine wana ya mai. Zwa Psaume 23 relire pendant 6 fois. Soko silisi loba amen 3 fois. Soko la mai wana. Je vous assure blocage, ba problème financier na libota. Musale lingai ko kufa. Ozana botutu. C'est ça qu'on appelle la purification divine. Si on va continuer dans le monde de l'esprit, dans le monde de l'esprit, non, nazali kopé ça pratique. Voilà. Nazali kopé ça prière au batunyo sobaye bezali reconnu na kati ya Bible. Na pesi Psaume 23. Au koti na douche, au sokoli, tango silisi ko sokola. Au zumai au na cantine. Comptez 13 mouvements et à Mungwa, Tchana Katsa Kantine. Zwa Psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de roi. Au Kotanga yango pendant 6 fois. Au Tangi au Silisi 1, au Bandeli, au relire pendant 6 fois. Tant aussi sur le dit Amen, Amen 3 fois. Sokola Mayoana, ceux qui ont eu guérison dans problème aux aïens n'angoté, na Bandeli numéro nanga, plus 243, 89, 24, 155. 91 plus 243 89 24 155 91 benganga tchanga na défi père zola mambolo ba kezo lokuta. Deuxième et pour na troisième point lelo kwa motuya lelo yo na ekolobela nazali ko basé beaucoup plus pour na ba charlatan. Ezana vague moko wuti ko leka mingi surtout na télévision partout wuti ko lobela wuti ko lobela loko toujours lobela loko to bengi la portefeuille magique. Na kota sabino ba misusu ba eko changer en forme comme la portefeuille angélique.
portefeuille angélique, ça n'existe pas. Ok. Les ali combo oyo eye pour embellir magiquement. Or, c'est un porte-monnaie magique. La porte-monnaie magique, ça existe. Dans le portefeuille, nous avons deux sortes de portefeuilles. Nous avons la portefeuille magique et puis la porte-monnaie du bonheur. La porte-monnaie magique, c'est quoi? C'est une portefeuille qui produit l'argent chaque jour. C'est ça qu'on appelle la porte-monnaie magique. Non, et si la léloté, ils ont la capacité de faire des coloniaux sur tandis que la porte-monnaie du bonheur, c'est une portefeuille qui produit l'argent à une durée de une semaine. Pour les amis qui ont durée à une semaine. Prenez exemple aux yeux en Lélo, nous sommes jeudi, non? Vous allez attendre jusqu'à jeudi prochain. Dans les deux porte-monnaies, nyoso mibale ya libela ezalakate soki mutu ayebi soki na kopeso porte-monnaie magique to porte-monnaie du bonheur jusque pour l'éternité ezalakate jusque au ti okokufa sane juste toutes les deux porte-monnaie ezali ba porte-monnaie ezalaka na contrat contrat na bandi na 3 mois 6 mois 9 mois une année peut soukaka na 5 ans et puis ezalaka renouvelable ko renouveler yango ezali ko senga te faut kuta suna perzola kaka ndengo zwaki yango kozwa na pratique comment koki ko renouveler yango mais sauf que ba renouveler yango kaka après 3 mois et puis après 3 fois donc ceux qui prenaient exemple il y a 3 mois ici au 3 mois et les cas après on renouveler en les sources. Ce que soit qu'il y a 5 ans, ndenge na lobby contraire suka 5 ans wana ndezali tinzamba ko balusa mokili okozwa les sources ya ngote. Et à part ça, nous avons encore na kati yote papa perzo la koto na lobby bien bande ko ba comprendre. Sikoyo après peut-être 5 ans on a ce qui délai nango ici les conséquences ni réelles yo yo muto qui porte monnaie magique wana. Voilà, ezali mutuna malamu. Na uté koloba nous avons des mondes seulement, monde invisible et puis monde visible. Yeba yango na mokili nyonso oyo nzamba sala, nous avons seulement des choses. Non, oui, vrai, faux. Invisible et puis monde visible. Dans la vie, nous avons des énergies qui dirigent cette planète. Mokili oyo. Parce que nous sommes aux planètes Terre. Mais il y a aussi des planètes. Mars, planète mais dans 4 planètes Terre, nous avons des énergies qui dirigent le monde. Les énergies positives et puis les énergies négatives. Chaque chose, positivité et puis sans compter négativité. Chez nous, au temple chamanisme, avant de vous voulez tout ça sur quelle énergie? Quand je dis les énergies positives, nyonso oyo koki koluka na mystique ezali ya kosomba po ezala na condition te. Quand je disais les énergies négatives, nyonso oyo mutu azali nango posa na mystique bozwi bambongo nyonso okoza na facilité esprit kopesa yo merveille qui condition. Okopesa nga ata inkate. On va faire ça sur les énergies négatives. La 4 énergies négatives, esprit que sur ça. Mais il y a avant 3e journée et avant 72 heures et qu'il faut que déjà il passé OK. Il y a un exemple. Dans un frère moi en Afrique du Sud, abandaki koluka ce qu'on appelle la distributeur de monnaie magique. La distributeur de monnaie magique on a lobé ça terme spirituel. Oh, bah, tu vas dire valise du bonheur, valise magique. Ça existe dans le monde astral. Biloko nyonso wana nazali kolobela ngate mutu na kopesa yo. Pourquoi nga na koyi kopesa $100,000 to $1 million nga moko na nazwa ngote. OK. Bien dit. Bolanda nga malamu nazali koloba eloko ezali très important. Très important, voilà. Pourquoi oye ko senga nga Père Zola nazana pour sa porte-monnaie magique, to porte-monnaie du bonheur. Il y a $25,000 après une semaine. Pourquoi pas na pesa mwana ndeko nanga to bandeko nanga pe bazo? Pourquoi? Pona nini? Parce que ngate mutu na pesa ga mutu c'est un contrat signé avec un esprit. OK. Tango na pesio o signé contrat na esprit ozo na ngoposa. Yo oko récompenser nga. Biso récompense biso bafuta gate. On a seulement besoin de récompenses. Récompense ezali te faut pesa nga mbongo. Okoki ko kabelanga montre, lunettes et lamba oyo motema na yo esipe na.
yango nde okopesa ngai biloko nyonso wana esprit apesaka yango selon voie yo lingeli soki ya ofele ozwi condition soki olingi ya kosomba conséquence to condition ekozala te comment nakoki kotya bana na nga to bato na nga mpe na danger yango moni nazalaka mingi clair nyonso oyo nazali kolobela parce que eza visible biso bato miso ezomona toza na posa na yango mais tika nayebisa yo akwa ser bon ya kolandela baénergie négatif tandis que nyonso ya mokili ezali pamba et puis nazali kofongola parenthèse ya suka mama na likambo nayaki nango naye kolobela mama likambo ezali naye kolobela la naissance au monde invisible, ça se fait comment? Comment mutu azali kobota bana na monde oye na no mona te. Lelo yo nazali kopesa bato bazali kolanda tole. Bande ko journaliste pe bino bozaka la ba vie yango. Nazali kolobela na uti kolobela des énergies. Les énergies positives et puis les énergies négatives. Conséquence to esaleli to eloko nini ko ikobotisa mutu bana na monde oye ayebite. Tozali na biloko ebele. Na kopesa exemple ya 4 biloko. Prenez exemple lelo yo mais ces journalistes to ngai boye na ye na luki hotel na zu mwasa batu mwana mwasa batu na kende na kati hotel na zui na bimina ye pour ba jeune lelo ba koma kaka il faut à se préserver azu préservatif abimina fia batu. Or il savait même pas il faut encadrer âme et loko wana to bengi préservatif parce que comme na âme na kati parce que spermatozoïde ezali âme ya mutu ezali âme ezali mutu ceux qui te tenter expérience lelo toujours spermatozoïde toujours yango to conserver yango nesika oyo ekoki ko évoluer vous allez voir que ko bimisa même plusieurs bana na mokili. D'accord. Spermatozoïde. OK. Ba jeunes gens bisika bozwami ko éviter ko tika ka préservatif na kati ya hotel. Éviter ko boaka ka préservatif na libulu ya toilette. Éviter ko boaka ka yango na fulu pe na terrasse. Pourquoi na lobeli 4 mondes? Na lobeli toilette, na lobeli fulu, na lobeli terrasse et puis na lobeli onyoso, na lobeli ko déposer. Pourquoi? Parce que vous savez même ina ba na botel muso zali ko mona parce que mutako saote sans coactiver l'énergie négative bisika nyonso batu batekaka basela ka makambo kozate. D'accord. Même hôtel pour batu baya ka fo makambo ezala. OK. Ezana ba hôtel mususu pe basela ba spiritualité na bango bazana facilité pe ba garçon de chambre ye pe azu yango abazana bisika ba tchaka yango bakenda ko évoluer nango. Nazo bangisa te. Et puis fulu ezali lien oyoyo jean ya makasi afandaka wana. OK. Soko ke na toilette ezali na monde mususu ezali kuna o mama na bango azali tozali ko benga Jacqueline, madame Jacqueline. Soki ozui même toilette même bécole même ba wenzi ezali bisika ko boka ka préservatif te. Pourquoi pona ko éviter danger? Ko ba boka ko wapi papa la père yango yo pe mutuna na yo fona répondre yo. Prenez l'exemple du préservatif au bois qui est dans la toilette. Dans la toilette, il y a d'autres mondes où ils ont plusieurs tribus. Esprit où ils ont spermatozoïde na yo, ako bois ka yangote, azu yango akeko bomba ngona eloko to bengi couveuse magique. Dans la couveuse magique ne ba bomba ka sperme. Ako bomba préservatif te marqué zuka ka sperme akeko bomba ti ko évoluer et peut ko bota bana ebele bisika bakobota mela responsable na bango ezali muto azali ko vivre na monde visible. Or muto azali na monde visible ye ayebi te ki azali na bana na monde invisible. Conséquence to inconvénient to danger to risque na ezali. Batu misusu sala ki kopi na elobi basira ke lelo fa ke ezwa mbongo. Akebo poto. Basi bakoma kokima yo. Comme ndimela ko susté musale comme na ba problème activité no ezo évoluer susté non ezali bana oyo obota na monde invisible bazali ko sala réclamation na bango parce que yo ndo za papa na bango
mais or yoza no inconscient iko yo bandenge nini ke bana baza ko réclamer okoyeba lolenge nini faut kutana mutu lokola père Zola pa inanga ndi okomona tokopesa yo pratique na prière ya ko se purifier spirituellement et puis physiquement ya corps na yo pour éviter danger lelo yo naza sir na zo peta mulai nazala en bref pour na conclure pe émission to sali na kebisi bato bazali kolanda botika bibenga benga na n'importe mutu akoleka na télévision parce que ba charlatan bazali mbongo comment vous allez koluka muta peso mbongo ye moko vivaka nanu bien te ye moko azana vie stable te ay oyebesika la la raté ako commissaire riche to millionnaire ndeni tandis que ye moko azana ba problème spirituel tant azolo ba na télévision zo mona que c'est gars des problèmes spirituels mais azolo be la spiritualité spiritualité zali papa na maman te zakana ki camaraderie pourquoi parce que zala contrat signé avec un ange to avec un esprit. Mon numéro c'est plus 243 89 24 155 et puis 91 à la fin. Mutu abotakate, mutu oyo azana posa bozui, mutu oyo azana ba problème très sérieux musala na elingo kufa. Azana problème à promotion ya musala na na pesi bino numéro nga na chaka batu na défi. Soki obengi nga makambo na yo esimbité. Fona longola nzambalo na lati seke na komi lokola ba charlatan to bato bazali koleka kosala o bakoyi kosala. Voilà. Merci beaucoup Père Zola to komi na biso et Souka TV 20 minutes moi mot de la fin na yo et puis to clôturer. Mot de la fin na ezali kaka na pesibino des pratiques ya prière o bokoyi ko utiliser Psaume 70 et puis Psaume 23. Qu'on relire Psaume 70 et 9 fois. Psaume 70. Psaume 70, voilà. Psaume 23 qu'on relire yango ezali pendant 6 fois. Bisika bozwami bosa la pratique. Pour na ba question ba mituno ozala ba problème ba serré numéro ekozala wana bokoyi ko benga na kopesa bino conseil et puis na kopesa bino ba pratique comment koyi ko benga bozwi yo moko na ndako koko qui kobenga protection divine koko koki kobenga pour besoin nyonso oyo zali na yango yo moko na ndako na kati ya livre o bozali na ngo na ndako ngala zali kobenga ngo livre parce que boyebi importance na ngote les psaumes ici ka bozwami. Merci, que Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup Père Zola, merci na baboni na biso, merci à Vasco de Gama, Hervé Boussi Tapendo, merci à Sam Koukou, merci à Bino Nyos Bozala qui branché, Tokutan Ganabino. À la prochaine, bye bye.